Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, shalom, 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 baninga, bangai, bandeko nangai, ba nangai, ba sœur nangai, naye pesa bino ba bon dimanche na mokolo ya lelo, eza mokolo nga na kana sengo mingi tango na telemaka pona ko kende ko adore nzambe nangai, eza ke sengo mingi. Yango na tango yo na yesu liboso na bino. Tika te nzambe aza le contrôle ya yesiko nga nazali eza le contrôle ya chaîne ya YouTube yanga ya MJTV Mami Wanza, la patronne ya chaîne oyo nga oyo nazali awa Christine Wanja, je suis la servante de Dieu nazali awa lelo na ye lisusu ka pona pesa bino ba bon dimanche na lola bino ke nzambe aza malamu mingi yango li mukanda na ye lobi na livre ya Lamentation 22-23 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et se renouvellent chaque jour. Oui, mes bien-aimés, chaque matin que sa fidélité est grande. Oui, mes bien-aimés, baninga nangai, bandeko nangai, bami nangai ya YouTube, o nyoso bandima ko abonner na chaîne nangai, naza ko senga bino ba merci, que grâce à Nzambe za na bino, nyoso tout. Oyo bosepela ko abonner na chaîne nangai ya YouTube MJTV Mami Wanza. Bo s'abonner encore plus la kati ya chaîne et ko yela bino makambo ebele. Déjà naza na groupe nangai kuna o naza ko pesa bambote na ba salle nangai ya MJTV Dani Chimanga yemoko cordo ya chaîne oyo coordinateur ya chaîne nangai ya MJTV asala ka musala ne malamu. Sans oublier Sylvie Bahati Susu, Yeli Susu, Azana Kati, chroniqueuse ya kati ya chaîne oyo. Misala malamu eza koleka na kati ya chaîne oyo. Tobosani te cameraman na biso Olivier Yonde te. Ah. Yonde pe soko zawana te pe moye pe kaka te. Mais surtout nazo pesa bino ba gros bisous. Nzambe aza le contrôle ya kati ya chaîne oyo. Biso kaka ipana biso ya liga bon Nzambe. Bon Nzambe po toyebi na biso nzela mususu te. Toyebi biso ba rapidité mususu te. Biso to tiaka elikia na Nzambe, yende muta kotombola chaîne oyo. Parce que sans Nzambe, to na eloko kosala te. Yango na tango dayeka koyebisa bino ke les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Mais bien aimé, tant qu'on zali, baninga na tant qu'on zana notre vivre, tant on zaba pesi biso sous un jour de plus. La vie na biso, to senga kaka merci. Tant on soto ko lambuka, ato zana na prière ya mingi te, so zana maloba mingi te ya koloba. Koloba ka na nzambe merci. Tant on ka ko zui souffre de vie mes bien aimés. Merci à pambo koloba na nzambe. Nzambe wana akoyoka. Nzambe wana zali. Ta toza kolela lelo gigola. Petit frère ya Ferego. Toza kolele lelo. Ata ba oloba ke o frère mtasaliye. O nani mtasaliye. Mais soki Nzambe azwa ki décision wana te soki Nzambe aloba ke molimo ya gigola ekende te, inga ko kende te. Parce que décision soto uta epa Nzambe. Po yem tasala biso. Souffre de vie na biso soki tozali ali Nzambe. C'est sans Nzambe mawa mingi. Sans Nzambe tozali te. Soki lelo gigo la kufi parce que équipe décision ensemble alingaki ka mokolo wana pe akufa. Ata soki fera kota ki bakisi. Ata ko soki fera soki babia sala ki boy. Wana Nzambe de mutayebi yango. Biso tozoloba. Mais Nzambe mutayebi yango. Mais sa volonté ensemble. Soki lelo gi akufi, sa volonté ensemble. Parce que Nzambe pas ko kanga bike soki ata balobi ke okufa lelo so Nzambe ba okufa to okufa te. So Nzambe balobi okufa to okufa te. Parce que c'est lui qui est le créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a créé le monde. Yango baninga tolobi na ngaka elo na oloba ata toza ko sakana. Ata tozo yoka soki banini yango ba bisika Nzambe ya mokibo zo ko yoka. Mais boyeba ke seul sauveur na biso azali Nzambe. Solution la biso ezali pa ya Nzambe, eze pa ya nganga te, eze pa ya kisi te, eze pa ya soki mususu te Nzambe ye moko. Le Dieu de Père, oya tindaki mwana na ye Jésus-Christ Nazareth, de cruz po biso to bika. A se sacrifier ki na croix po biso to zwa lobiko. Mais bien aimé, baninga na ngai,
bandeko na ngai, bana na ngai, Nzambe nde aza solution ya nyonso tu. Nzambe azali solution ya nyonso tu. Sans Nzambe toza na eloko moko akosala su na vie na biso te. Nzambe kaka ye mtaza solution ya nyonso tu. Baninga tokangama na Nzambe. Tolinga Nzambe biso pe toyaki na posa toyaka na tolinga bisengo, tolinga ki boye lelo tokangami na Nzambe pona nini? Parce que tomoni solution tozwi na biso eloko mote na mokili yango, tozwi eloko te. Sans Nzambe mawa trop. Baninga tolinga Nzambe ya bosolo. E ateka bango na biso toke na église, toke totondisi baban, me na kati na yo oyinaka muninga, ozalaka jaloux ya muninga, ozalaka na problème na muninga, ozoya na église, oza kopesa bofrande, ozopesa badime, me kokoma te pa ya Nzambe, oza kosala mosala pamba. Bongisa nano na muninga, bongisa nano na batu na yo, bongisa nano. Zala na motema pe botokoza na kanda toza na bato, toza na kanda to répondaka to lobaka parce que toza na nzoto. Mais etika na kati ya motema na yo te. Toko sinika oui, mais kanda wana olala nango te. Po toyebi te, soki tokolamuka ndenge nini? Toyebi te parce que liwe ezali nango te kaka na maladie. Liboso ya koza kaso poza maladie okufi. Mais oto komona bato ba okufa lelo biso maladie te. Alala ki alambuki te. Azwaki voiture, azwi volant, azwaki kende bo accident, sala accident kufi sur place. Bien aimé baninga nanga. Maladie kokufa eza nango lisusu teke. O abela kayango la kufa ki non. Liwa eko ya na moment nyonso tu. Liwa eza na biso totambola kana liwa, totambola na liwa toza ane motema malamu. Totika jalousie, totika mitema mabe, totika okalisa baninga makaliso baza nango te na mutu na bango. Bolongola ba personne négative boza nango, tolingana na ya solo. Tokende na ndaka Nzambe pe ya solo. Tokende komila kisate, tokende kolutala Nzambe, tokende kolukelonga Nzambe, babike là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, il est présent. C'est ça nous sommes là quand nous partons à l'église, c'est pour ça. Parce que to sangana to sona mayele biso so tuto yoka liloba Nzambe. Parce que tam so za na ndako okoza lefu na temps ya kosala nyoso tu wana te. Mais tam oza l'église mi bale misato Nzambe azalaka wana atiaka gloire na ye. Yango baninga tozala malamu. Tozala malamu na mokili to tambola malamu. Lelo baninga ko combien bakufi. Combien baza kolela na tango oyo. Mingi combien baza na hôpital na tango oyo. Mais bien aimé baninga nanga misusu bazala na bazala ba prison ba innocent o basala ke loko te bakangi bango ba ye bakangi bango mais bazala lelo mo basalite bakangi bango bongo biso to leki bango na nini ba verbe ofele ba kokufa par ci par là tozo za bilambe tondia na ndako toza to ebite mais baninga ba komona pasi ba ko souffrir ba verbe ba ofele na hôpital est-ce que toza ko visiter bango tozo ke de oui dimanche toke la prière. Oye po lambi biloko na oli etika biso obwaki. Est-ce que zo kanisa bo baza kuna bazo mona pasi bazo lia kaka te. Mingi bazo mona pasi so na moni ba pasi o so na tali na ba télévision na zo tala mboka la biso na pasi par là en Afrique. Basi o bako violer. Bano baza bakomi ba mandia baza na bisika bolala te. Toza kala ba futurité apamba kaka. Oge eza na suka te. Oge eza la suka te baninga to lingana ya solo. Tika ko kanisa makaniso moninga za na ngote na mutu na ye. Longola makaniso moninga za na ngote na mutu na ye. To lingana ya solo. Po Nzambe atalaka kati na biso. Atalaka te o mami alata kiboye. O asala kiboye. O elingaka akombo. O elingaka te. Nzambe atalaka elamba te. Atalaka kolata. Atalaka maquillage te. Atalaka beauté te. Nzambe atalaka motema na onde ozo tambola. Balebi motema na bote na yo za nango na libanda ezala pe na kati na yo. Ezala na kati bima motema na yo. O zolo bala moninga babike yanga lo baganga binzambe. Na kotina moto na ba oyo balobaka ke baza baninga na ngambe nzoka baza babinemi na ngai. Moto na Nzambe ezala kati na bango. Tolingana ya solo. Tolingana ya solo. Biso tolinga bato, tosala nso pona bato, tosala boye. Mais jamais bato andima kango ba olobela ka ba lukelo ka problème ba loba na yo. Mais biso to barake Nzambe ndem tabundela ka biso. Bitumba la biso zepa ya Nzambe. So peso totali bato,
mawa trop. So totali bato mawa trop. Yango na ko yisano kala lelo ke to lingana ya solo. To lingela ya solo. Toza bana nzambe. Nzamba sala kimse to abala nzambe. Moi la satan azate mse toza bala nzambe. Okima moninga mokilité parce que wazala mokilina na yepa nzambe. Te peut-être iya tout azama malamu par rapport yo to sambelaka. To lingana ya solo parce que tango zo landa pe ba ninga wana. Bango de ozo pesa ba posa ba landa o lisusu ba ya ko sambela na yo. Mais so zo kima bango. So zo kima ba o wana. O parce que ba sambela ka te na kima bango. Ozo sa eloko mon côté. Bo évangélisation ezandeni. Faut to kende na o wana. Bo nyo soto o basula, o banani. Soto o kende pa la bango te. Ba olanda on ndenge nini ba ya ko sambela na yo. Na ba prière ozo kende na ba prière. Tant ozo kende ozo tia lumière na ba prière. Ba o mola ka mami anga sambela me atika biso te. Ma Christine asambela ka atika ne biso te. Asaka na biso. Bato wana ba kolanda yo. Mais soko kobo kibo bien ba outu ba ko ba basula ba zabwe na olanda bango te. Bongo nzambe wana ayaki pola banani. Yango ka na yeko le message na yeko pesa lelo yango wana. To construire bolingo, to za bolingo, to lingana. To yokana. Chaîne nange ozala, ta na otia chaîne nange ezali déjà et ça la fonctionnaka. Bon la ba vidéo et uta kuna ba bikele msu blog mokili ezali ba nini ezali na servante en Dieu. Mais to le bi ke to ya na mkata mokili wana. Ba ota ba ko sala yango, baza ko tia ba Sylvie ou bien ba ko lo ba makambo ba Kofi ba Kofi on peut bakala mokili. L'essentiel que to yeba ke tango be pozo to kima bango te. Nzambe da ko toucher bango un jour ba ko ya pe na ba ko sambela ko la biso. Ko to zala mokili wana. Yesu ayaki pona bato wana. Yesu ayaki pona biso bata masumu. Po mota parfait azana ete. Biso to tuto bata masumu to ko lukaka lobiko. To ko sala effort po to luka to ko tambola juste na nzambe. Ko zala bien na nzambe. Yango la zeko pesa ka sango wana. Na yeko yebisa kaka oyo lelo nzambe abatela biso nzambe azala na biso olimo mo santo ezala na biso tango nyonso tu toyeba koyeba ke sans nzambe eza mawa trop yango nalobi ke Dieu est au contrôle de tout ya chaîne na ngai na tiaka nzambe nde liboso na tiaka nzambe na bana nango bazosala mosala kati ya Kinshasa na bi nzambe azala liboso bénédiction na ngai naza kotia yango epai ya nzambe epai ya moto te naza kokima mbango te nazoluka eloko te mais nalobi ke nasali chaîne oyo po ntango nasali chaîne oyo ezande nzambe peut-être que ya directive de nzambe mutalobi na sala yango parce que chelo so na bana sala yango te na ngala sala yango pete ponga la kima na ngamba ngote na mokili na tambola ka malembe bato ba ya lebso nzambe na tambola na malembe lentement et sûrement yango na pamboli bino nyoso botala cheno yo lelo lilobo na lobi lelo na pamboli baninga nyoso tu na pamboli association na les femmes du cœur ma maman nyoso tu association na yeko pambola bino na pamboli bino nzambe azala na bino na pamboli baninga nyoso tu ya ngai bandeko na nga nyoso tu sans libota na mo mbala Kinshasa na pamboli bino libota Michelino na pamboli yo bino nyonso tu na lobi ke nzambe azala na biso azo contrôle ya nyonso tu ya vie na biso kinde to kutani mbala ya sima nde na lobi bye abonnez-vous massivement à la chaîne MJTV Mami Wanza bokozwa basango bana kolamba yebi bien na ngana kolamba na yebi kolamba na kolakisa bino lisusu ndenge na tumbaka mbisi na ngai ndenge na tumbaka mbisi na ngai ndenge na salaka maboke ndenge na salaka bataba ndenge na nyonso tu ekobima na kati ya chaîne patience kaka mais nde kosala na maloba nzambe ba verset biblique ekozala nyonso toluka toloba tokabola soki balingo yamba bato to boyamba pe bato na kati ya chaîne na ngai ba mamo bazala posa ba makamba koloba boya na kati ya chaîne na ngai tokosolola bien tokoloba bien toko partager makambo oyo ya mokili ezoleka na mokili
bo zanga ko contacter ngai te na chaîne na ngai numéro na ngezalaka wana bo bana Kinshasa ba numéro pe ya ba travailler na ngezali kuna na tiki bino nde na lobi bye 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 nzambe apambola bino.